Oui, bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est? Flore. Ma Flore. Ici déjà, on va dire un mobile dans l'hôpital. Nayoka dia. Oyoka. Quand on a une balle dans l'hôpital. Mbali to benga bombe to hôpital po batonda te. Tonda raté. C'est le net ni ba tonda raté olinga koyeba. Po na linga koyeba. Po la mibali ataza na mwasa ke dukaka mwasi msu libanda. Libanda. Ya on a benga l'hôpital. Tant que yo a chrétien ko ba bongo pena ko ba bongo te. Yo chrétien ko ba bongo bio ko ba bongo te. Biso ba chrétien to ko lo ba bongo te. Pona nini? Kasi ma Flore faut le bango te. Ah? Faut le bango te. Fena lo bango. Est-ce que ça si yo numéro qui dans la bongo à l'hôpital? Ah. Merci. Bonjour. Bonjour. Souvent tu yoka kabaloba ki dans kolia na moi ce que na ndoki. Tant que yo oza moko pe ya bato mikolo bato ya mboka na biso. Oko ba nini pona kiabi ba wana? Bon pona kolia moi si babi kolia na moi si ça kolia na ndoki. Bon eza bibi ya. Le soki ce n'est pas tout ça un problème na vie za pour moi si. Moi si on va kosaki. Ya on moniti lelo basi ba tout ça na confesse na bisoté. Ba bandi ko kosa biso banda mukile banda. Ya on moni problème tout ça na ngolo tout ça pour na pas nzambe. Isuma liboso to zwa eza moi si mutabikela ka biso. Ya on moni bimaki kolia na moi si eza kolia na ndoki. Merci beaucoup. En tout cas, Feti Manzanza, Obema Koussa Bolandi. Deuxième question, on a dit que tout na yo. Pourquoi pas que Mobala Zambé d'hôpital? Mobala Zambé d'hôpital. Oui. Mobala Zambé d'hôpital, les a adage moko. Mobala souvent quand moi si mon côté. Il y a un Mobala Zambé d'hôpital. Selon l'imagination dans quoi. Donc Mobala il y a ça mutu mo ba sika confesse. Moi ça gafé à bois qui a changé moi si. Vous comprenez? Donc bicha changé basi nyonso. Moni le barani moi. Na moni bioto Bolandi vraiment c'est rotito mo dans pito fantai Audrey Mboma batu nyonso Bolandi vraiment oyoki ndenge ya lobia ya spesa ba komona ba Bolandi. Ngai komona ngai berger Elmat caméraman. Ça ce qu'on commence comme ça en Zambie. Merci beaucoup. Église nanga ezali femme sage. Zana dindanda numéro 9 Njili la route à Segoma arrive d'accord. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, je peux vous brancher à Espace Congo Télévision. Au revoir.